dame à Côte d'Ivoire, elle qui n'a fallu pour pas avoir un problème. Non. Première dame à Côte d'Ivoire, a bien si Nosbi, a bien si fallu pour na même événement. Bakutani. Mais le col il y a un problème. Frère, Yaya na leki. Zane mission au monde déjà Inosbi a défendre cause de défendre Boisser fallait pour pas. OK. Na presse à part nani Inosbi ndenge moko alekaka. À part Inosbi ndenge moko alekaka soka monique trop c'est trop soit à une actualité na ye moko falo bela la musique na ye abimisi zembo na ye trop de critiques yo yebisanga na quelle actualité quel muto aleka attaque batu yanga mususu si ce n'est pas ce qui Inosbi asali pas moko boyi ba mampinga babimi babandi ko attaquer Inosbi. Bienvenue sur votre émission Tolobela, présentée par moi, votre humble serviteur Melik de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de presse de 143, descendant valable de Zakari Baba sur le colonel Boulanger à Malouba. Merci à la diaspora, nous sommes beaucoup de Sibiso Banda Kunabino sans permission le col à Moye, Bipambateza alias Orena Binoto Sine, Nanzele TVO J4TV News, à travers votre émission Tolobela. To Pesimbo Tina Bandekono Sobazana Pologne, Bandekono Sobazana France, Bandekono Sobazana Ukraine, États-Unis, Canada, Hollande. Pourquoi pas la bande de Bazana Angola, bande de Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Topé Sibinombote, Mingi Pambate, confiance au Boza, Kopé Sabiso, Porto Salamoussala, donc il lingue Bino Mingi, une fois de plus, merci à la diaspora, Ningi Bozota la Bisson, la TVM Nene, donc Bino Peboti la Rabiso et Crème, Nene Bozolanda, émission la Bino Tolobela. Ici c'est l'information, Yum Tozuli Bako, Côté la Bisso Mokolo Alelo, polémique qui t'a la voisin, information t'a la Bisso pour Bisson de Batutozana, charge, il y a information, bande de Bozuli Bako. S'abonner dans site oyo abonnez-vous massivement ici c'est l'information de Nazoloba polémique au talingambona bata polémique information au talibiso très cher abonné de notre plateau je suis Pascal je suis avec Judith Kalanga Jika donc avec Yoto Robert Masolo Yandekonabiso artiste et musicien Inosbi. Pourquoi Inosbi? Yemoko arolobela bino yemoko a dévoré ba secret ya Inosbi na verbe to lobakaye te babeta ka siffler na moko muningate muninga yemoko il faut abeter la biso. Bonjour Judith Kala. Ah, bonjour Melik de la presse Boulangerie à Maloba. Bonjour Naba Étoile et Jika Télévision. Bonjour Naba Tigre Signanso. Bonjour Naba Molodoy. Bonjour Naba Bonena Nyonso. On a benga kaba vrai ya Jika Télévision. Balosako. Bonjour l'équipe technique Nanga Mobimba. Fabrice Mande, Izi Mwamba, Aurélie Vangu, famille Nanga Mobimba. On nyonso sala na Jika Télévision. Na pesi mbote ya ebele. Pourquoi pas na yopé de la presse. Papa Joseph Magloire a parti Allemagne, l'Osakonayo. Mituna yayo et yanonangayo. Matondo mingi. Merci Jika de nous donc c'est on vend sur un plateau pour y bayali resolo layali. Ba Jika toujours pene Inosbi. Jika pene Inosbi, c'est trop dur. Jika pene Inosbi. Jika alingi a réveillé conscience nan. Parce que oyebi poba beta li solo na yo koza musicien faut dans la capitale. Si. Vous comprenez? Poba côte sa yo na Hollywood faut là na États-Unis. Vous comprenez? Bako beta musique na yo omoni na Lubumbashi na Est ezana ba musicien minene me bayoka na te pourquoi? Bazali banda. Ba musicien bayoka na ka awa parce que za capitale. Mais capital yango eza na makambo ebele miliki de la presse. Yango nde Jika atali ya lobimbon. To fondarat. So koti na page poa Ferregola. So beti na page poa Fali Ipupa. So koti poa mais baza bango moko tende ba osa makambo minene na mboka na biso. Pourquoi pas to telema lokwa balobi ke presse ezali église au milieu du village to telema to beta pe totala côté gauche et si capé musale ko salema et pas Inosbi na lobaka bien na presaka Inosbi na zamu lobeli na été très bien parce que jusque là Inosbi na no délégué to tikala ko mona molobeli ya Inosbi te. Si je ne me trompe pas, miliki de la presse, yo zamu kolo ozambia kaya mondo yo. Oui bien.
au saut non à part yemo comme toi les caca sur un monitor c'est trop à l'équipe à répondre peut-être dans ma camomoko boy est-ce que au moins non mutu moko boy ça ina mutu moko banda défendre je crois bakali bakali ya moko boy akota ki na moi temps ya kolobele moi muke bakali azaki mape trop quartier latin soki akoloba bongo ta msusu pona ko sala rivalité na fali nde omona azui inonsubi mais ko se pencher côté artiste ko la qui artiste existaka artiste osa makambo minene e bando salimate c'est pour cela mon jika de la presse mama bane belende na mibengaka dada wa taifa signifie quoi dada wa taifa cela veut dire que yaya international maman internationale. Mais il y a beaucoup des artistes et musiciens où on peut baser dans talent belé. Le quoi on a vu non si bien des Gaz Fabulous, Gaz Maot aussi, MPRP. Mais pourquoi choisir non si bien? Pour bande qu'on a pu baser là. Non. Oyebi soki lelo. Gaz Maot est à seule actualité mon koboy. Je dois parler. Miliki. Un jour, na plateau ya Mama Sarah Tola, na lingi na Congo, na lingi na Kinshasa. Tozala na presse, pas comme les autres. Presse ko permettre musique et kende liboso. Vous comprenez? Très bien. Presse ko comprendre et ko sala que musique et que liboso. Et ça presse zali église au milieu du village. Quand on voit Miliki, et ça te question au moni Miliki, bo monika elongia maison merté. Non, quand on voit Miliki, Bomoni elongi ya musique congolais, to congolaise. Tu vois? C'est différent, ya. Au moins, tant que tu es penché trop côté orchestre moroboy, et ça la moi passi. Ok, bête li solo ya mutu moroboy. Mais pour le moment, mutu en actualité, to batu bazan actualité ya musique sur place. Et ça inonce bina fali pour. Vous comprenez? Mais moi, j'aimerais, comme Fali Poupa, il y a beaucoup de gens qui parlent pour lui chaque jour. Mais moi, je dis que non. Comme il y en a beaucoup, moi maintenant, comme il y a l'actualité musicale, comme il y a à faire, je dois parler des Inosbi. C'est pour cela, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas commencé. Donc, dès le début, s'il y a un débat sur Inosbi, je dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. Il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. Et ça, papa na moi on a beau comparer, ça ne se fait pas. Mais lorsque moi on sala makamba bien, botika ya sala makamba bien. Mais problème est ça nini, et ça que toi na monde yo, même l'église, même wapi, même na monde na biso presse. So mekika ne chotombo la mapeka boy. Et ça na ba o ba yo rappeler yo que fanda kimia. Biso tozala déjà wana. Fanda kimia, mais mutunyo soza na destin na ye. Kozwa destin na yo pesa ngwe pa muningate. Attention. C'est pour cela zo monake, inosbi ba kolo ebele ba finir les boutons. Bande ko ebele na presse ba finir les boutons. J'avais parlé ça la fois passée. Combien de pages ba kocha concert inosbi aux États-Unis? Combien de pages? Combien de pages? Bakocha makambo inosbi akosala. Mais ce que za bande ko na biso o actualité na bango ele kaka chaque jour parce que ici on dit que rien que il n'y a pas la polémique. Parce qu'on fait la polémique contre qui? Mais on parle de la musique. Et nous sommes là pour na kotombola ndeko na biso oyo bande ko na biso msusu balingi kotombola été. Mais tolingi totombola d'une manière d'une autre. Ata 3 personnes, ata 4 personnes, o ba kolanda biso, ba koyoka ke non mais quand même, on parle toujours des Inosbi. Allez visiter d'abord ba beti Inosbi. On trouve mais les petits ici travaillent. Moi aussi je vais parler des Inosbi. Vous voyez comment ba teka kamutu. C'est comme ça. Très bien. Maintenant dans notre culture aux amuto zana Kinshasa, tozala na yu ara. OK. Toyebi kiti congolais ndenge evoluaka. Si on parle de Inosbi, donc il faut tirer à la Inosbi. Si on parle de Gaz Fabulous ou bien Gaz Maot, on est comme Maman Moussos. Puisque, à tout à l'heure, on a dit que
tu es prêt, tu veux parler sur Ferregola, Gaz Mawete, Gaz Fablous, etc., etc. Maintenant, qui dit congolaise, c'est loko moko abise comme l'ennemi. Ce sont les falli pour pas la Ferregola. Est-ce que Jika est comme l'équation? Merci beaucoup. En tout cas, Mutuna wana, je crois que Molodo ina ba manzaka, ba olandanga très bien. Allons. Jusque là, je ne suis pas porte-parole de personne. Oui. Na limboli yango na bosembo na limo lobeli ya motote. Eloko biso ba panzi sango to sala. Eto balola yango. Ezali komilongo la mopanzi sango koma porte-parole. Porte-parole, c'est trop dit. Attaché de presse, c'est Michel Mokossomolo. Sodovi, porte-parole. Yo, grande konanga. Ebi ete monde wane ezali monde na yo. Yebi yango malamu koleka. Oui. Ozo comprendre? Oui. Nali porte-parole ya mutute. Et nazali attaché de presse ya inonsbité. Mais pour le moment, je parle na oazali kolo. Tu vois, na YouTube est lokola vampire. Vampire a melaka makila actualité. Inonsbi a une actualité. Mais bisoto lingato dindis actualité à inonsbi. Pourquoi? Banani bazo linga ba dindis actualité inonsbi. Presse congolaise. Adresser la presse. Je m'adresse à presse congolaise. Presse congolaise. Parce que on ne parle pas. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne parle pas. J'aimerais, il y aura les numéros là-bas. J'aimerais tout le monde qui veut parler de Inonsbi, qui veut faire la promotion de Inonsbi, appelle ce numéro. Il y a l'espace. Et tout le monde qui a besoin que nos Jika, viens chez moi, moi aussi. Comme tu parles chez toi, viens aussi chez moi parler de Inonsbi. On vient, c'est gratos. Pour élever ton frère, pour nous matissa ndekonayo, pour matissa mutoko sa malam. On a besoin de taper son bon, on a besoin de baïté. Vous comprenez? Presse ya Congo et matissa ba musicien belé ba yeba bisoté, bazala ba ingrate, prévané, tala lelo ba chroniqueur na ba chroniqueuse ne ba tambolaka. Ba mandian na ba mandiante. Vous comprenez? Mazala fanatique ya mutu moko boya kota ba guerre, a kota ba rando, a finga batu nenge to telemi na plateau boye, tozaka ka yena ye boye, actualité ya mutu ezali souti. Vous comprenez? Parce que quand on parle d'artiste, on parle sur son actualité. On ne parle pas d'injures, on ne parle pas de comparaison. Quelle est l'actualité de Inonsbi pour l'instant? Merci beaucoup. Actualité à Inonsbi pour l'instant. Abimis nan single na ye muselu. Oyo bazali ko consommer ngo d'une manière d'une autre. Et ye ko kangali susu ba single mususu ezalaki sur le marché. Vous comprenez? Na mini chopé azana tourner en États-Unis. C'est reconnu de tout le monde. Et les États-Unis wana ake tourisme té, ake ko sala je ne sais pas quoi té, ake ko sala oyo ba musicien ya minene. Toyebi basalaka. Ako beta par-ci, ako beta par-là. États-Unis, et ça Congoté. Vous comprenez? États-Unis, ça Congoté. Et ça na batu ya lolenge na lolenge. Mais le lobi na kena beti kuna. Lo sako d'abord une équipe na ye. Lo sako na ba manager na ye. Parce que pour comme on a ba niveau ya bongo fozala na ba manager ou ba makas ba ko racher ba marcher par-ci par-là. Vous comprenez? Inonsbi a une actualité musicale. Mais on ne veut pas parler de ça. Et le que ça n'a pas simili qui yango wana. C'est ce que nous voulons to la moussa yango, to la moussa yango. S'il y a moyen, il y a Fabrice Mande, je crois un ingénieur Isamamba, ba ko balancer les biso quelques images. Il y a quelques concerts, ba ko kangason pour que YouTube a lancé les biso ba film na simate, mais balancer ka ba image nango na silence. Il y a quelques concerts où nous subi à Zosala. C'est votre permission surtout après. Merci. Okay.
De Renaud Sobota qui kolanda ba ele mawana donc toujours parler car c'est artiste et musicien Inosbi ou azana batale belé notre jeune frère, notre artiste et musicien de notre pays, azosa la paix fierté mboka partout dans le monde azotombola drapeau ya Papa Lutumba azotombola drapeau ya Wiranson azotombola drapeau ya Koffi Olomide azotombola drapeau ya Papa Nabiso Ndombe azotombola drapeau ya président Jibin Pena azotombola drapeau ya Ferregola, pourquoi pas drapeau ya Félix Bazeko. Alors Jika, il y a beaucoup de gens au Batretaka Inosbi impoli, aza respecté, Inosbi alingo banga mikolote, Inosbi alingi kotake mikolo toujours, donc il y a un peu des amants qui ont shit au bande comme ça, balinga kolobela été. Merci beaucoup. En tout cas, il fallait que tu me poses cette question, c'est très important. Miliki de la presse, sincèrement, yonanga to aliba panzisango. Ya lelote. Ngako tunali mo panzisango ya YouTube te. Nali mo panzisango ya télévision. Très bien. Dis-moi sincèrement na motema ya kofungwama. Na yebi ke yondo zali mo konzi ya plateau. À quel moment Inosbi a injurié quelqu'un? Je n'ai pas le droit de poser cette question. Mais dis-moi à quel moment Inosbi a insulté Mukolo na ye to leki na ye. Wane zara bablo comme l'Arabie sur la banzela ba radio toto ndenge lo ba marake. Matondo mingi parce que yo répondre na place nanga. Vous comprenez? Inosbi aza impolité. Inosbi aza na problème moko, Inosbi aza teti. Problème les a teti. Aza teti ya danger. Inosbi aza mutu makasi. Tunanga mutu makasi na ye ponani. Ponani. Inosbi akolinga koyoka te. Place ba grand ba ko kende Inosbi akolobanga na oleka. Kitetini yangwana. Yangwana. Yangwana ba grand bazolingela ete. Mais yo ya na ba vitesse mwendeni. Biso ba grande toza na place yo ya sikole kabiso pourquoi de place. Eloko eboma Inosbi tetites. Alingi kaka kokoma place ba grand baza. Yo accordé na yango amema obongo koma. Bongo nani yake otika muninga wana si. Merde. Yako inda kama beo. Bongo nani yake otika muninga. Monto yake otika muninga te se eza lokwa ngajidit. Nga lokwa jidit. Mon frère. Nazo bunda. Tindenge na telemi boye to ko sabe mission na biso c'est pour la vie. Nana yaki kotika muninga poyo kuluto yebsanga ke yo telema wana. Yo koyebsanga te tika musique nange memanga place elingi. Oyo le raisa loba so bondi minga ite bondi mata misa nangai. Yango lobilo kwa ngana mwa muke na nzoto mike nana nini. Tika na zoa tetite snacha. Bisika bino bokozala soko ko pesa président bonjour nga pe na opese bonjour. Soyo kende kokutana na cardinal ngape na okende. Tetite c'est Inosbi yangwana. Inosbi n'a jamais manqué de respect à quelqu'un pour répondre à votre réponse. Nul ne sait pas il s'arrête pas Inosbi. D'abord courage. Courage. Asa leçon pour la jeunesse au monde. Vous comprenez? Sincèrement, j'ai grandi à l'est de la République. Tango na monaka un jour na salle émission moko spéciale oyo diaspora ya politique. Bazwaka monopole pona ko étouffer ba musicien pona makambo est na yebisa bango botika. Est oyo bozo beta lisolo. Eza ya ba image obo monaka na TV, to eza ya ba image ya aux 8 ans. Ya kobimana ndaku na yoza na plafond. Aux 8 ans, ya ko fout avion au Kitina Goma. O Kitina Beni o bandi ko kende na babutembo ba ruchuru ba mangina ozo kende ozo réalité ya est wana boko beta lisolo mais lokola baloba ke mutu nyonso za kana destin na ye quel que soit là où tu viens l'enfant avec du courage ko bimana Goma po ya ko monter directement Kinshasa.
et Kobima Space Star à l'époque directement États-Unis. Combien babimaki basali ba œuvre et belleté. Mais y a tiki bilembo tilelo. À cause de ça, je l'aime. Si je comprends bien, tu l'aimes ton frère de Est puisque you pose la kuna yepe muta côté kuna. Soko lobi bongo za tribalisme. Non, ainsi dit vous-même. Non, 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 non. Loin de ça. Parce que aujourd'hui là, je ne vis pas à l'Est de la République. Je suis à Kinshasa. Ça veut dire que nazala na Kinshasa, nazala na Butembo, nazala wapi, nazala na Poto, nazala wapi. Je suis ici chez nous, Miliki de la presse. Assieds-toi, merci. Alors, ndengo zolobela sir inonce bibouye. Oyebi bangoni inonce bi na musique congolaise d'abord. Na musique congolaise munguna zate. Non pas munguna c'est trop dire ba diversaire. Tout ça on entend bo ba diversaire po mamunyo c'est zara ba diversaire. On a faux to ebi que équipe ya Real adversaire ne zaka Barça, équipe ya Vita adversaire ne zaka équipe ya Vita adversaire ne zaka Imana. Maintenant adversaire ya inonce bi ozo défendre les locaux na ye. Oyebi adversaire na ye quand même. Azana été. Te azali inonce bi no écoute. Inonce bi. Miliki azate. Et dans inonce bi asolo lakate na ndeko na ye Fally Ipupa waza grand frère na ye asolo lakate na ndeko na ye Gezma Wete asolo lakate ndeko na ye Gezma Wete donc si je me trompe pas na moi déjà kami balewana na ebité na senasi oui ça penza ki abulé karaté prof vane to mona ngona plateau ya grand na ngai papi mboma que j'ai salé à passant cladé à toi kolotu donc ya zalaki déjà Gezma Wete ayi wana ba mikolope déjà l'équipe moi batira imamo ezalaki wana na Fally Ipupa kudu tisi koyo banda binemi wana donc koloba na kutu na passe. Merci beaucoup. Vous écoutez la caméra na biso te conseil frère na yo est. Merci beaucoup. Kosenga na nous conseil bangu bangu te Miliki de la presse. Est-ce que okoko expliquer ngai guerre ya inonce bina Fally Ipupa e uta wapi na yo nanga na ye presse na ba fanatique ba invisible. Vous comprenez? Yango na lobby boye presse congolaise et bomi musique. Non mais regarde les agues ya presse. Mais yoka papa nangai. Non 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 bo créaka. Jika. Alembe. Yo yebi te non si bina Fally Ipupa ba loba na kate. Na yebi très bien malembe. Alors. Na lobaki ke na émission oyo polémique eza na place nangote. Très bien. Mais moi ko fungola boyebi muke ezali. Oyebi rankini wana. Je crois Inosubia ça répondra. Fally Ipupa ça répondra. Et outi na ba fanatique. Na système ya oyo na oyo kokanite. Ozolanda. Alors tango ezo mata. Ba leader pe ba lobi c'est que ndenge bazoya ko attaquer ngabwe ba leader nde bazotinda ba. Bango. To uchozala na likambu ya Sila Bisalu na Belvi na Belvi. Sila Bisalu je crois na Belvi ba o balanda actualité. Biso tozwa ki tolanda ki interview ya Sila Bisalu. O batunaye ba fingaka. Ozolanda. Ya lobi eza ngam na tinda bango te za ba fanatique. Miliki. Yo ndenge nga na zakana yo boy. Miliki. Oyebi ba histoire bien. Ndenge na zalaka na mama Saratola. La Mbingazor. Kande ba lobela kaye wana. Miliki. Na yamba yo na plateau nango finga Saratola. Répondez-nga. Non. Non, 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 zela, s'il te plaît. Allons-y. Na yamba yo na plateau nango finga Saratola. Te, faut que na place mususo o yambama po finga Saratola. Pa nanga o lekate. O sala analyse no sur actualité, mais o ko toucher yete parce que ebi ke pa ya mouton na ye. Et c'est pas mouton bazala bien na mouton na zolo bela. Alors lorsque batu bango mo babenga banjoyi bamusu babenga basoda bamusu babenga so banani babimi ba komo finga ceux qui par exemple inosu bia bimisi nzembo ba fanatique balobi ke nzembo wana bwakeli yango kingandi et puis ba fanatique wana baleki bakomi ko finga nakaya koto bakoloba nini bango nde bazotinda bango po basa nini bafinga tango bako inviter inosu bia a sanini
invité l'émission quand le la Jika a invité Inosbi. C'est n'a posé une question wana. Mais bazo yo cause trop impoli boy na boy. Trop impoli pourquoi? Peut-être à Mbaki Nzembo. Nzembo wana bakanisi te na Nzembo wana abwakeli Kingandi. Peut-être na Nzembo wana alobeli Kingandi. Peut-être na Nzembo wana attaquer Kingandi. Ozomona. Mais tango bakoyamba pe mususu ndeko na biso fali poupa. Yepa koloba nini. Mais entre bango mibale, il n'y a rien. Si ce n'est pas un problème, il y a des fanatiques, il y a des chroniqueurs, il y a des chroniqueuses, il y a des abonnés invisibles, il y a des démons. Ba kota kapona ko chaba commentaire ba kata ka ba parti oyo ba monique parti o sepeli si bangote po batinde la mutu. C'est normal. Na kacha musique, rivalité faut ezala. C'est normal mon frère. Vous êtes prête le lot vandi boumoni ba fanatique ya Jika bazo finga totende tinadia GB yotem totindi bango. S'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît. Okay. Au vandi boui ba fanatique ya Jika bazo finga ndeti ba étoile. Ba étoile. Bazo finga nadia GB tandis que Jika na nadia GB vous êtes même moral. Maintenant réaction na yo Jika ezala comment? Merci. Ah Miliki. Monte que tous ont la même question. Non, réaction, non, pas ça réaction. Réaction, n'a pas la si place boya. Et où ça là? Boya. Touché Nadia. Bokepe koloba na kombo ya nani. Vous comprenez? Oui. Wana GB. La femme qui a mangé les Français. Ah, mais là, le poteau. Ah. 2 fois mère. La femme qui a mangé dictionnaire. Na kotuna. Qui vous a dit d'attaquer? Mais ce qui bozo leka, boloba na kombo nanga. Sobo leki bo tanga kombo nanga, kombo na djekota na katite. Mais ce qui bo leka na ba kombo na bino, botanga kombo na dji. Ozo comprendre? Maintenant, ils ont une mission oyo mona déjà Inosbi azo défendre cause ozo défendre boisser fallait pour pas. Que non a été za ba fanatique ndeba memara. Merci beaucoup. OK. Na presse à part nani Inosbi ndenge moko alekaka à part Inosbi ndenge moko alekaka soka monique trop c'est trop soit à en actualité na ye moko fa lobela musique na ye abimisi Nzembo na ye trop de critiques yo yebisanga na quelle actualité quel muto aleka attaquer batu yanga mususu si ce n'est pas ce qui Inosbi asali pas moko boui ba mampinga babimi babandi ko attaquer Inosbi ezana je m'excuse. Ezana bayishiri mususu bande kona biso presse Nigeria ka Inosbi. Soko tali monsieur bandelichi suka obimisima ya miso. Tango bozwa ka photo ya Inosbi ya kalaboche pona kolakisa waza. Merci beaucoup. Na sepelaka na mutu moko o achaka tableau mobimba ya ba musicien ko banda eza ba musicien chrétien eza ba musicien na biso nyonso e bandeli ya vie na bango. C'est là où beaucoup comprendre. Nakende musika zwa Samuel Eto'o, l'homme riche de l'Afrique centrale. Bozwa photo na ye ya kala bozwa ye. C'est l'argent et les possibilités. Et pesaka position ya mutu et randaka mutu kitoko et komisaka ye normal. Mais tango yo ene ya presse. Tango yo ene ya média. Ozo leka, ozo finga mwana moboui. Peut-être aloba kelo mon côté. Si ka couple na ye na rebu, toko lobela wana te wana za vie privée na ye. Parce que là, on ne peut pas entrer sur la vie privée de quelqu'un parce que nous sommes venus parler seulement et artistes, rien que ça. Tango yo simbi o kotiti na vie privée na ye. Est-ce que ya ye a koti na vie privée na parce que ya za na muta olobelete. A part ye moko tango yaka po accéder à ça loba pe lokoyo. Tango bo finginga, bolobi nga na ye, na se défendre, na combien poli? Vous voyez maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Bolingi boba kae lokola nekulus, loko basalaki Arafat na Côte d'Ivoire. Lelo ba koma kolela Arafat, c'est ce que vous voulez? Non, non, il faut accepter. En plus, il faut enlever cette histoire qu'il y a un problème entre Fally et Inosbi. Pourquoi? Il faut enlever ça. Ceux qui t'ont commis 4, 5, 6.
to telemeli eloko oyo eloko wana pe esila mais tomonaki première dame ya Côte d'Ivoire. Est-ce que première dame à Côte d'Ivoire ayebaki ke Inosbi na fali pour pas na problème? Non. Première dame à Côte d'Ivoire a bengsi Inosbi, a bengsi fali pour na même événement bakutani. Mais le col y a un problème, frère Yaya na leki bakoka qui ko s'approcher te. Raison pour laquelle et pourtant mon problème c'est refuser ça de travailler en collaboration. Le col a déjà bango mi balé ba kombo na bango c'est mata faut ba casser les papos ba mata likolo. On a ce qu'on dit faut au monde net na temps on a bakutana na Côte d'Ivoire ba fanje sika moko Inosbi kangama na ba étranger. Fallait pour pas kangami na ba étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a des malentendus na katina bango. Il y a problème, il y a kowele la leadership. Kowele la moi je suis. Non. C'est notre pays qui gagne. C'est les champions qui gagnent. Lorsqu'il y a quelque chose, photo ningana, photo loba. Les noms n'engagent pas ça la polémique boy, miliki. Est-ce qu'il y a une polémique moko na Congo? Et que ça les maka peut-être après biso ya wera son ajibé point d'interrogation et que ça la kate kocha point d'interrogation te et que ça la kate wana seke il faut ba wera mususu na ba jibe mususu babota auto ça les abarando ya salité et ko kunda miziki yango mona talibanda miziki na biso yo kanate yango zo mona talibanda bango ba osala ke miziki na biso libanda yo kana boksangisa bango. Très bien. Très chers abonnés, je vous rappelle que je suis passé dans notre plateau, je suis avec Jika, madame la journaliste. Donc, elle est là pour défendre la cause des artistes et musiciens au nom de Inosbi, donc notre jeune frère Ozosala. Fierté Mboka. Tu peux s'imboter na Gaga Star, garçon de voir mon poto. Tu peux s'imboter na Steve Welcome, KB9 mon poto. Tu peux s'imboter na deuxième Perreur. 77 sika tobo sanité Benis le de King mon poto ya tongo il complet boy ya poto Enoki Tequila merci pour les soutiens to pesi mbote nanana luto la musique poto na poto donc merci pour tout ma maman chérie merci donc je marque les mots pour toi ma maman chérie nanana luto la musique poto na poto donc défaut no ezaka kokaba défaut no ezaka kokaba donc le 9 septembre dans ton comité mais déjà par rapport à game le barodi le manzaka o yanga déjà ou à serenga miliki de la presse qui plaît qui neige le 9 septembre donc to sangi sabatu à tout seigneur à tout honneur maman merci pour tout nana le tout la nzambo sali kolona c'est alongola inane pas ba fait nyonso baza na France abakisela yo wumela ko leka bato nyonso nana le tout la musique pour tout na moto merci maman. Alors Jika nous sommes presque à la fin de cette émission. Question d'actualité, Ferrego l'a libéré. Tu as parlé sur Inosbi. Yes. Et Roba qui bénit sur Rolobé là. Pose pas de problème. Ferrego l'a libéré. Vous êtes comment? Et c'est un mot au Saranatin. Pour Ferrego la paix, Aza grand frère, il y a Inosbi. Et c'est un mot au Saranatin. Et Aza la grand frère. Aza grand frère. Dès qu'il y a un musicien congolais. Et c'est un mot au Saranatin. Bien. Vous comprenez? Mon thème appelé Kobetanga, tuku ngamba nazalaka na salaka émission. Au lieu de vous focaliser si de n'importe quoi, tant makamba Karine Mokonzi telemakiao. Bokomo kota tina banzungu Karine Mokonzi. Bokomo kota tina balusha Karine Mokonzi. Ngabi botele manano. Bota na ngambo France. Musicien munene. Kone mboka na biso ana boloko. Bolo belae na lubaka. Jika aza église au milieu du village. Na lubaka botele mabotala. Ndenga za libéré, rien à dire. Toyambie na maboko mi balé parce que disque d'or et zelaïti. Disque d'or. Et zelaïti. Jika, sous les lots pour ça, au critiquer presse congolaise, au critiquer mon année. Tomi komi si baya kingandi. Et le kouana kande bomibiso. Tomi komi si baya kingandi. Au moninga lelo, cause soki na komi attaché de presse. Il y a musicien quelconque. Na co-créé équipe. Yoka bien. Attaché de presse, il y a ministre. Eza yete. Ndazala rassi le terrain.
a créé une équipe. Très bien. Équipe wana eza partout. Ndenge tozolo baboy. Baza partout. Ministre de la Défense na pourquoi vers 15h bango nyonso baye l'information. Bakangisi yango esika moko pesi liboke baki batiki na RTNC. Vous comprenez? Le côté information nyonso bo sangisi yango esika moko. Mais information ko dominer za action ya moto bino bozana ye. Ya moto bozo sala. Ya ngona lobi ke botika kuatakaka innocent parce que innocent nano koma na molobelité. Vous comprenez? Innocent nano koma na molobelité. Gezma wete pele akoma na molobelité. Aza. Aza. Pour omoni déjà baza. 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 Na lingina kota na monde wana te. Kokota na. Non, tozo kota ndena ba monde o les ake batu o baza na ba lobelité. Niveau na ngeza niveau wana te. Ba o baza na ba lobelité. Pour bien ozo parler si ba artiste musicien. Yes, ma wete déjà tangwa kanga makana king. C'est que baza king. King aza na ba lobeli. Tango ba obeta li solo ya le king. Le king ye moko tango alobaki tango alekaki omoni na Congo. So batangi ba gez mawete batangi ba o ya binaka soki pa nani. Déjà tango fallait alobi bongo amatisi alobeli. Maintenant faire go la paix kanga makana petit na inosi bi prévenir tout monde fait tirer na dynastie. C'est que pays yé pas na ba de ba lobela kaye. Attention. Ko kangisa eloko na eloko ko kanete. Non, et aka ba ligne moko. Non. Mili kitokomi na suka. Na lingi na pesa. Omoni na Congo. Nazolo ba bien na Congo. Na niveau ya Congo. Toi na ba leader oyo. Ana besoin te yo lobela yenga na lobela ye. Olingo tu na ngana. Déjà yebi bango déjà. Bana besoin te yo lobela bango. Tongana lobela bango. Pour tout le monde na quartier la teki sinjora za wana zo lobela. Na lobi malembe tikanga. Odile manzaka bazawana. Apprécier. Allons-y maman. Odile manzaka zawana au cas où bataki abimisi manzaka. Bien. Fanda na se. Vous comprenez? Ba soda. Mais ba ezana ba musicien ba na besoin ba lobela bango te so ba na besoin ba sa ba concert. Weranson, papa chéri. Bana ba fanatique, bazaka ba monstre te. Ma bana fanatique ba invisible, ba visible. Catégorie nyos. Weranson ko bimaneka na ba 16h à lobby 17h na obeta musique awa na Sainte-Thérèse. O lukangambwa pamba. O lukangambwa pamba na lobby na Congo. Moni na Congo. Merci. Merci de temps à quelques messages. Zela. Oh, musique ya lelo. Eza musique ya lobité. Musique ya lelo comme musique ya mato ya libanda. Ozoyoka photos à la sincère. Na mato ya libanda. Soki eza na mutu moko azouta libanda azoya ko signer contrat. Si musique ya lelo. Tozana 3. Lesquels? Motema ya kofungwama. Mama Banebele. Kofi Olomide, Fali Popa, Inosbi. Merci beaucoup. Merci Jika. Tout le temps à quelques messages pour toi Kabouana yo. Pour topé mappé, merci na ton disposé pour Nabiso. Bonjour Miliki de la presse, moi c'est Enoki Tequila. Tunilanga Jika, mona kimpeka ya concert Inosbi na États-Unis. On a première question. Deuxième question, Zali. Bonjour Miliki de la presse, moi c'est champion Robinson Dama, champion Robinson Dama. Donc, politesse c'est non si bien on s'est approché été. Ami qui sapo akoma ndenge ba vient na komi. Bonjour Miliki de la presse, moi c'est Jirens Mavungu moi na poto. Malembe Miliki tanga moko. Yali boso yoki. Na yoki bien te na il faut na yoka na ko Tequila. Enoki Tequila. Enoki Tequila alobi boy omonaki Kasizela na répondre na. On répond na Enoki Tequila bi. Pia ka inonsi bia concert aux États-Unis ba to la côté nini po asali concert na ba état ebelé. Ati tate abika concert ya inonsi bizala ki na pia ka moko makasi donc il peut venir kuna ba réseaux sociaux na ebité na New York wapi mande sunga biso. Ozana idée?
Donc, à combien de places à monter? Et donc, qui a combien de places à monter? Merci beaucoup. Ngas qu'on a répondre. Merci beaucoup. États-Unis, ils ont état monene. Vous comprenez? Très bien. Et nous qui te qui à l'ande émission, je crois na c'est on a fait la biso pe commentaire. Très bien. Merci beaucoup. États-Unis, ils ont état monene. Ils n'ont subi à bien c'était mukolo États-Unis. Ils n'ont subi à Ariana te mukolo États-Unis. Ils n'ont subi à mutu ya libanda. Obi tango musicien ya libanda. Fabregas asala ki nani concerne les États-Unis. Bon monaki ezaki ka place moko boy communauté na ye kaka na bato libanda o balingaka ende basani baye au contraire. Concert ezaki na piaka te. Ezalaki na communauté na ye. Communauté na ye. Na quelques africains, na quelques américains. Concerne les agia communauté kaka. Oh, mais na lobi boy, ce que lobi que zo ko sala concerne États-Unis. Oza déjà na communauté na yo ciblé, net na koloba na ténor camerounais. Azalaki na France. Biso nyo tout le monde qui concert à ténor. Ezalaki planté. Ezalaki vide tout le monde qui ka communauté na camerounaise. Na ba communauté mususu ba presakaye. Mingi na ba ivoirien. Ozolanda. Donc pone loko wana abeta kimpiaka te. Okolo ba ke nosbi abeti mpiaka na Butembo, abeti mpiaka na Équateur, abeti mpiaka wapi na mboka ya batu. Et puis eza concert moko o asali ke asali moko te. Asali na combien d'états? Asali na combien d'états? Depuis kendaki asali yango na combien d'états? O ena no sali mate. Lo ako tourner États-Unis mobimba. Siko mpiaka wana beti, ka place kendaki? Siko au côté, il fallait que nok patuna, koto attendi ça qui plein craqué et nok amona quitté. Merci Toleka. Très bien. Bonjour Miliki de la presse, moi c'est champion Robinson Dama plutôt Robinson Dama. Inosbi ami kiti sapo akoma lokola ba grand. Inosbi akomi kiti sate parce que za na monde ya muto ayaki kotika muninga te. Komi kiti sa ya inosbi o ba grand ba osenga ye, ezake inosbi amata troté. Vous comprenez? Et non que non, Osco champion Robinson. Champion Robinson. Il n'ont bien quitter. Ce qui n'ont bien quitter c'est que musique et n'ont bien écoufi. Ce qui n'ont bien quitter c'est que actualité avait n'ont bien écueilli. Ce qui n'ont bien quitter c'est que tu confondais sur un plateau, tu le bélis si n'ont bien c'est que ça soit artiste. Pour artiste, il faut amata. Lelo, tout le monde parlait du mal de Arafat. Est-ce que na Côte d'Ivoire, ils ont muto bako remplacer Arafat Azate. Atikali musicien ko remplacer jamais na Côte d'Ivoire. On comprend? Mazalaki na ba ennemi ebele pourquoi? Parce que ba ennemi on a souci na bango zaki Arafat akita. Mais Arafat pas zaki teti. Na monde la musique il faut qu'on la teti. Mais pour na impoli kolandana na no na ekolo. Kolandana pe na famille inosbi aza impolité a côté kala pe kozala impolité pe inosbi atikala ko manquer ba mikoloté na répondre les championnats. Merci beaucoup Toleka. Champion Robinson. Merci merci Jika Nathan se disposer pour na biso donc to comme na biso déjà na suka émission. Ceux qui message européen ces alliés au tolobité au PC message au sengi pe na bande on se batali biso mokola lelo. Merci beaucoup Miliki de la presse. C'est Mama ya Banebele, Dada wa Taifa, Mama ya Mabote Bele, ya Baleke Bele. Na fungoli motema nanga pona koloba boye. Bo partager émission oyo. Na lingina mona ngona ba page na bino, ba page ya minene. Soko lingi musique na biso. Tolongwana na monde polémique. Kengana za kingandi ngana za kingandi. To soutenir ndeko na biso inosbi pona ba action o azosala na lobby mingi na kolinga lobby miliki oluki tigre moko boy oluki molodei moko boy oluki donc espace ça pour lélé dès nazo lancer message boy tout le monde qui veut parler des inosbi ici c'est JK Télévision Boloba tout le monde qui veut parler des Fally Poupa vous êtes là tout le monde qui peut parler j'ai fait rigoler donc tout le monde mais on doit parler d'abord, il y a bateau balobela bangote. C'est pour cela moi je dis que non, on doit parler des non-sbi. Partagez massivement. Vous aimez Mama Dada wa Taifa? Partagez, commentez, likez, jusqu'à na ba souffle na bino. Balobara ils sont et yokana. Donc
abonnez-vous massivement. C'est une façon de me soutenir. Merci l'équipe technique Nanga Mobimba, Fabrice Mandena Sima caméra, Feli Mwamba na régie. Rien à dire, que le bon Dieu vous bénisse. Merci Namiliki pour Nandenge Oyambi Yaya Bale Kebele Mama Yabane Bele na plateau na yo Jika l'international. Merci. Un grand merci à celui qu'on appelle Jimmy Mukele. Jimmy Mukele, mon apoto Yakala, Jirens Mavungu, mon apoto. Pourquoi pas toi? DJ Cap Douglas. Donc DJ Cap Douglas na Pesimbote, to Pesimbote, na Genol Mpuni, mon apoto. Ya Tongo, to Pesimbote na l'international. Janice S, moi, mais c'est mon préféré. Peselangambote na l'international. Jirens Fundu Papa na Kenaya. To Boussani, to Junior Matalata, la garçon de Bruxelles. Un grand merci à celui qu'on appelle Maya Sosa de Poulanda. Donc moi, c'est qui toko Pembe Petaï, to Boussanité. Barbie de la presse congolaise, Maman Bobila de la presse congolaise, Maman Bobila de la presse, donc il a bossani ote, Barbie presence na lingio mingi, puis c'est là mbote na maman chérie Dorothée Kabouya yebise meleki de la presse be a musala kaka. Bino batu bozuli bagwa ko s'abonner, abonnez-vous massivement, ici c'est l'information. Banda to bandine bandele kino to komisiko to fingi mutute, to critiquer mutute mais to solo likando singaki, to solo la. Ce qui est sumasi azongite ngai na bino to okuta na mbala sima. Protégez-vous bien. Merci, bisous.